na kopesi malakisi ya mabe. Alors Nzambe atindi ba mini sauver, atindi batubaya, atindi batubaya bafata kina discernement na mabele, mais dans la Biblia bato nyos Abraham et koko na biso na kondima. Nzambe azo félicité par la foi. Mais de côté là ba désordre mususu, oyo mokile zo vivre na moye muta créer yako. David, oyo azali semence à Christ, ndakisa ya Christ. Kota na kata vina ye, abomisa na ba iri. Mais oyo ayelelo azali nzambe. Lera moni mabere na sena basi a décidé yemoko personnellement akita. Alléluia. Évangéliste Simba Biloko akita. Zambi asenya kate loba amelo monene wana. Te na oyo kote. Alléluia. Nzambe sikoyo ayi Yesu azalaki moitié homme, moitié Dieu. Les restes ba mini sauver oyo bayaki bazalaki anti-homme. Babota me pa ina mwasi, babota me pa ina bana na mibali. Alors Nzambe bakoki kobota na semence ya mutu te, epeka kotikala ka mutu. Ndio moni alongwaki na lula a fabriquer corps a konti directement na libumu ya mwasi. Bakoki kobota na contact entre femme et mari te. Relation wana babuki yango. Wana kosala la différence. Il y a ba sauveur nyonso de la terre. Babota bagwe pa ya bana basi, babota bagwe pa ya bana mibali, bazana semence kati na bago correctif. Bazana ba origine, biso origine, batangi yango pona ko introduire biso lokola ba frère ya Christ. Bato libota ya Christ. Ndi batangi papa na ye boye, mama na ye boye. Wana charnel mananga ba bomoto. Mais surtout comme na molimo azana identité céleste. C'est la beta mololo ya solo wala. Motonzan omona na Jean chapitre 1. Omona na Genèse ba eo mongo sana kwezate na Genèse chapitre 1. Kuna na Jean chapitre 1 ba obenga ye lumière liloba. Yenda yaki anisalaki mutu akoti pona ko éclairer molili. Donc wana partie na ye mystique. Zambe moto, Zambe. Pourquoi Dieu des identités Dieu pour nanati abotama sans papa. Pour asalaki Nzambe. Ayane kaka kukulu akoti na libuma mama wana. Akoti na libuma mama wana. Alléluia. Mais les tous ont bien gagné Nzambe wana azanzambe motopo dans la Luc chapitre 2 bakata gengenga. Et cela c'est qui pour moto dit. Alléluia. Na biso nani mobateli na biso lobokono ya mobali na motema lobana Nzambe pesanga ikimia lobango na motema na yo mobimba tanga kango 17 fois ekoka lokola kimia pe oezali total. Nzambe donne-moi la paix. Fandisa milimo na bato. Oyo bandimeli lokola mokonzi na bileko oyo bazangi kimia. Na ba réalité ya vie oyo bazo traverser. Fandisa mitima na bato na mikolo kitoko oyo bongisaka na bomoi na biso. Moina yaka pona kubebisa kimia na bato bayoka oyo likolo bate bazwa ute pa ina yote na bele lirenge na yo lokola berger na mitema na bato kita oaji na bele lirenge lokola lumière du monde kita
na moko parmi biso. On a le kumukembo masanjoli esunga epai na yo na kombo na Yesu Masia nzamba nguya nde tolobi amen. Le bas merci Jésus. Bandela le bas merci Jésus. To meteleza memi lelo pe maboko na biso. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Comment quelques points au Tokolobela, la doctrine à Bonzambe, alléluia, la façon de vie à Bonzambe et les côtés de l'Okoyo. Donc, chaque naissance, chaque fête na biso, Tokolobela kama kambo moko otobana kobongo la kango, on a progrès na biso. Badalebo baye batina ya Noël oya bandokite, Noël oya bamazisiete, lundi oya bandokite, mardi oya bandokite, sabat oya bandokite, mais oya bana na Nzambe na lingi mokristo moko azaliawa aloba ameno ya monene wana. Amen. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, est fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Joseph, se proposa de rompre secrètement avec elle. A proposé à Kada secrètement naïe. Alléluia. Tikanza papa molaï. Obeti maboko te pona Yesu. Fanda. Landa malam protocolaire batba fanda. Kusulusa moninga zana mopanzi na yote. Oyo kama mali kambo. Oyo nangai to pusa ni liboso awa. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de péché. Mokili mobimba bato ndimeli lokola nkolope mobiki sipoyi mukonzi ecclesia nalingi o epengle loko wana komango na mopanzi la famille de Christ. Pourquoi famille na ye? Pour Jésus-Christ mutu asa na double identité. Awa na Biblia basa kwa enseigner biso mbotama ya miracle ya Yesu Masia. Kobota moyo eza diffamé et pas d'occultiste et pas d'antichrist et pas d'abatu bebi nzambe malamu te et pas d'abatu baye mpona ko désacraliser liloba na Nzambe kokomisa ngo papier tomoni lokola biso bana na Nzambe tolata qualité oyo komango na monene mwana na Nzambe atondisa mina nkembo na Nzambe adifamaka ba ninga na ye te lata ngo na motema leso liboso tozozo yo na ngai na Noël lelo tobima na kodifame baninga. Kodifame ce n'est pas dit que pour you ça na raison. Non, même na ça na raison. Lenda teli likambo moko oyo penda soki na loboko pa ina bato soki na bimisi likambo moningo akozala esu na valeur te lokola mwana na Nzambe nakozwa kimia na motema na ngai nakozala agité te motema moto nalobelaka likambo wana natonga moninga wana na déstabiliser ye naloba ndenge
makambo ekomelaki ye na balikambo elekaki na ndako na bango oyo eyaki na mosala na bango na beta yango lisolo eza culture ya bandeko ya Yesu te eza culture ya bato ya libota Yesu te po biso nyonso tondimile lokola mokonzi mpe mobikisi tokoma bato ya libota na ye Yesu oyo aye kosala nini mpo na nini mbota moyo miraculeuse pourquoi botama boye mwana moko abotama na boye molimo kosala ya liboso mpe ya suka mabele etondaki na mabe ndenge tolobaki ayaki koéclairer le monde na deux phases phase ya kao nature ya mokili ndenge esalamelaki mpe ayaki koéclairer na phase du péché awa mwana oyo aye na lolenge oyo pourquoi na kata tokolanda mokili ekomi mabe à chaque fois mokili ezalaki confronté ne événement sombre Jésus-Christ abandi kotinda sauveur oyo azalaki ombre ya véritable sauveur oyo na kata oyo nanga lelo na Noël nalingi tozwa biloko mibale misato oyo tokoma yango na mitema batei komaka ya kaka na kaye tolobaki makambo na nzambe tozwaka yango mikolo na mikolo ndenge nzambe alingeli tozwa yango mpe tozotondisa yango na bagage na biso tozokoma monene bakristo ebele bayebi nanu valeur ya Noël te nde bato bazosakanela Noël Yesu aye lokola sauveur Samson tokozonga totanga mwa moke na Juge chapitre 3 verset 1 à 5 ombre à Christ Mose Joseph ebele David mais mystère olekaki na Israël spirituellement ya wana mystère est convoqué mbotama ya Kristo abate Adamu aliboso akoyaki esengelaki Adamu oyo azali créé na image ya ye moko Kristo aya oyo akoyeba kofaillir te mpona kocouvrir bavide nyonso Alléluia ombre ya Christ comme sauveur pourquoi mokili chaque fois l'air ezalaki confronté na événement négatif Nzambe abandi kodépêcher mutu moko songolo mpona koyeba kocouvrir eloko wana akikisa bato komango comme remarque basauver nyonso baya avant Christ baesua na nature na bango na caractère na bango na façon de faire na bango baekarnaki totalement te vision ya Nzambe ndi na bilikulu Nzambe reprendre baton amoni ke ye moko aya abondama a gérer les affaires de la terre à gérer le monde, à gérer l'évangile, à la en face et anniversaire, mais à travers Zot Yabomoto. Et donc on comprend le peu d'Asuka pourquoi les corps humains, pour les gens qui n'ont pas PPT, na lingo simba biloko yo. Tonga, motema na yo kondima na yo na biloko esa ba vérité, on va les mériter de déceler à côté. Alléluia. Ozali, moi Nicodim, Ozali, moi Nicodim, il y a les bons vérifiés église. Ozali awa, nazo tea, malé, pour comprendre. Donc, bimato que nous y a sauté, et tu es Noël. Chaque fois, l'air qui les a qui confronté n'a pas de problème, ils amènent à Bolimonaye, à Bandé Botina, et sauver. Pour na kolekisa mokili na problème wana mais comme remarque ba sauver nyonso batindaki ba échouaki ba responsable nyonso Adam comme responsable a échoué David a échoué Moïse a échoué ba système nyonso nzamba salaki pona makila ya bato ya banyama esopa na bato bakoma beto ba échoué esimbaki te nde Nzambe azur relève à cause de la confrontation contre le monde aye pour na secourir mokili nde tomoni totangi na matie bapesi mbala moko na mission na ye même si Joseph kodifame te mwana ozomona ye moto aye kobikisa libota na ye na masumu Alléluia mini sauveur komango wana toke motangi Juge chapitre 13 verset 1 à 5 13. On dit que le livre verset 1 à 5. Juge chapitre 13, verset 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Bana Israël, basali lisusu, oye se
L'Éternel les livra entre les mains des Philistins et le Philistin c'est l'ennemi, le diable. pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tchoréa, de de la famille de Danit, et la famille Danit qui s'appelait Manok. Sa femme était stérile, Moi, si Nazalaki stérile, n'enfantait pas. alléluia. Abandaki koboda te. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Mwanze abimili mwasi pa lobile boye. voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Yala dala yo ozali stérile poza na bana te. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un Okokoma sainte, okokoma na zemi pe okobota mwana mobali. Landa malamu. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni Komela masanga te, ni liquide forte. et ne mange rien de Olia eloko te. car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et fils, okokoma na zemi okobota mwana. Le rasoir ne passera point sur Meli sa ekoleka tête, te na mutu na ye. parce que cet enfant sera consacré à Dieu Akomipesa akozala concentré pa ina nzambe. dès le ventre de sa mère. Bandaki kuma mama na ye. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël ekozala nde ye moto akobanda kokangola Israel liboso ya badiverseur. Métaphore ya Kriste oyo nzambe atindi na bileko oyo mpona kokangola biso liboso ya diverseur. Comment on voit Ésaïe 14, mystère de l'iniquité, puissance ya Satana, façonné d'agir, férocité, oya simba ki mokili. Ndenge ni na traité ki bato na mabele. Pe ndenge ni nzamba renversi, pe bato bafandi na se mabele bazo kamwa. Ambition ezalaki nini? Ambition ezalaki récupérer le trône de Dieu. A régner pour la libéla. Babengi zambi, badori, appartenir moto. Tala muninga ndengo zawana, tala muninga na mopanzi na yo. Yebise kende, yo ndengo fandi wana, bawele la kayo, na nzambe na satana. Yebise ndenga nzambe na satana bawele la kayo. Yo kasi ozomi mona yo na yo. Donc mutu nzambe asali yo satana na nzambe bawele la yo. Mina koloba na mbota ma Kristo. Yesu amiki discipline ba ndenge Colossiens chapitre 2. Balbi malgré que ça la nzambe atali qualité wana te. Amisali mutu abondami ayena sena mabele pona kobikisa biso. Ndi élévation na ye. Atomoni ministre vero. Aye pona kobikisa basumuki. Oyo basumuki ki wakobola kinanzaka. Mais aisiwaki. Akomene mobala delila. Akomobenda na babokilo na basemeki. Guerrier moko bitumbo e bapesaki ye abando bundisa. Bato alibota badiversaire. Yakomi amia badiversaire. Akebala na ngamba badiversaire. Azofanda na badiversaire. Azolia biloko badiversaire. Trahison bibi na ngamba badiversaire. Tombakede Samson asalaki alliance na ngambo wa mabe. Sauver aishuwe na missionnaire. Nalingi yo na ngai tozali awa. Tosangisa mayele na biso. Do betela Yesu Masiya maboko po ye ali nzambe mutu aishuwaka te aishuwa te. Beta mololo po na Yesu wana. Beta mololo po na Yesu wana. Alléluia. Alors, pourquoi aishuwaki? Pourquoi aishuwaki? Tanga corruption email. Tanga Genèse chapitre 6. Pour komona nzambe alobi na ko continuer ko contester na batu te molimo na ko continuer ko lutter na batu te pona ni pona marque ya matière nzambe asali la biso asuflaki atiki biso autonome atiki biso choix les rasufla asali biso na lilingi na ye tozala bawo ba réfléchissaka tozala bawo ba fandaka agenda wana muini satana na mupanzi asipila kite na gloro bapesaki moto ayi a détruire a bebisi bomo ya moto na kuamfute ye na kopesi malakisi ya mabe. Alors
bamini sauver atindi batubaya bafandaki na discernement na mabele mais tanga Biblia bato nyos Abraham ekoko na biso na kondima Zamba sont félicités par la foi mais tokotala ba désordre mosusu oyo mokili ezovivre nango ye muta créé yango David oyo azali semence ya Kriste ndakisa ya Kriste kota na kati ya vi na ye abomisa na bairi mais oyo aye lelo azali nzambe lera moni mabele na se na basi a décidé ye moko personnellement akita alléluia évangéliste simba biloko akita zambi asenyaka te loba amelo ya monene wana te na oyo kote alléluia nde nzambe sikoyo ayi yesu azalaki moitié homme moitié Dieu les restes bamini sauver oyo bayaki bazalaki anti-homme babotami epai na mwasi babotami epai na bana na mibali alors nzambe bakoki kobota na semence ya motu te eperka kotikalaka motu ndio moni alongwaki na lula afabrike corps akoti directement na libumu ya mwasi bakoki kobota na contact entre femme et mari te relation wana babuki yango wana kosala la différence il y a ba sauveur nyonso de la terre babota bango epai ya bana basi babota bango epai ya bana mibali baza na semence kati na bango corrective baza na baorigine biso origine batangi yango mpona kointroduise biso lokola bafrere ya Kriste bato ya libota ya Kriste nde batangi papa na ye boye mama na ye boye wana charnelema na ngamba bomoto mais soki tokomi na molimo aza na identité céleste tala beta mololo ya solo wana moto nzambe omona na Jean chapitre 1 okomona na Genèse ba oyo moyokosana kweza te na Genèse chapitre 1 kuna na Jean chapitre 1 bakobenga ye lumière liloba yenda yaki alisalaki mutu akoti mpona koeklere molili donc wana parti na ye mystique Zambe moto Zambe pourquoi Dieu de identité Dieu po na nature abotama sans papa po asalaki Nzambe ayane kaka kukulu akoti na libuma mama wana alléluia mais les tozo benga yepe Nzambe wana azan Nzambe moto po tanga na Luc chapitre 2 bakata gengenga isola saki bo moto di alelaki inye moko alela lera zana mwana mukie parti asana bayaya asana baleki parti derrière bo moto ya mwana quelle humanité ya ba Kristo et ça li renaissance nango biso totikali ba croyance simple te biso tobandi identité ya sika babenga biso bana na Nzambe babenga biso les frères de Jésus babenga biso bandeko ya Yesu bana ya Nzambe alléluia Jean chapitre 20 évangéliste landa filo tozopesa fandisa mayelo na mutu na yo ekosunga yo mpona naissance ya Jésus tozala na image oyo ya kala wana te ya Yesu abotami bato bazofinga biso babeta valeur ya Yesu abote toyebi kaka noel tofanye na biso elingo lakisa nini elingo lakisa oyo nazoloba na ntango ya moke fiere na biso ekei ye moko afirmaki yango que vous êtes mes frères alléluia Nzambe nanga anzambe na bino pobino oza bandeko nanga pourquoi la maternité céleste oyo moko Nzambe a inauguré directement na libumu ya mwasi c'est l'église ba Kristo babotami selo volonté na bango moko te biso siko na molimo tobotami selo volonté ya Nzambe pourquoi tozala na mesure wana kokombattre l'ennemi azala na nguye ya kolonga biso te Nzambe balongaka ye te Nzambe bamekaka ye te Nzambe akoyaka te Nzambe apesaka te mpona to atteindre niveau wana c'est-à-dire parfait alléluia faut to renaître biso nyonso de nouveau amen
ça va créer matrice à partir de Christ les babengé frères il y a botama qui sans péché biso pe to fanda par la foi sans péché à partir de la présence naïe à partir de l'évangile naïe à partir de sacrifice naïe corps du Christ salami matrice à ce que salami on les ont taillé tout selon la volonté de Dieu biso na yo tozo vivre les le corps ba croyant wala ya kala kala te tozo vivre la grâce tozo vivre selon Christ tozo déjà na voie tracée ndiye lobi je suis la lumière du monde ngai na ko éclairer mukili c'est lui qui me suit qui signifie c'est lui qui me confesse Ozali esa ye moto azala mopanzi tune ozali tune Noël ya soso na loso likolo ya madesu tune Noël ya polémique alléluia bon tout manala makama Noël otolo basoko Noël oyo kosepela nango alléluia to sakana na siko to sakana bino na Noël bolambini bino bolambini mateme bino bolambini les agneaux bino na bandako na bino Noël bolambini journaliste balbaki tia caméra moko likolo otala comme ça toka réponse abat bolambini ni bozoyoka oyebi na sete balambini siko une église on fête lokola mama mais na ndako nosakaka na tokoliani leo na ndako bato nyonso bazosepela biso kaka tosepela te yebisanga na Noël bolambini beta mololo ya solo wana siko tuna ngai nani mosakoli bino bolambi nini na Noël mamono na ina bimisa secret tuna mosakoli bolambi nini tolami Jésus-Christ biso na ndako na biso tolami Yesu Masia oyo albebe oyo akotami tokolia ye na kofanda na libumu te wafanda na mitema na biso tala telema beta mololo ya solo tolandi Yesu na liloba na ye alléluia allez fanda siko akofesaki yako que nous sommes ses frères na mbotamo ya kala moto na mabele akobika azali te Isabelle a régénéré l'église alors qu'il façon il y a kosala bikelamu ya sika à travers Adam à travers lui-même yiko yazali nouvelle deuxième Adam yiko yeko créer batu ya solo po bakosala face na satana ndimo moni na apocalypse batie biso na kati balobi le sacrifice il y a baime balongi pour la témoignage c'est nous qui témoignons Christ partout pas biso to fandi satana a un problème sérieux kobanda mbotama ya Yesu boyambi ya batu ekembi esu posture moko motazo kunda lisusu ye moko te ndimo moni babini ngai na papa na ngai tokoya kofanda kati na bino pe tokosala ndako kati na biso fini molimo mosantu ezolekisa kaka kokembisa nzambe azosolde nzambe azosala mutu robo nzambe azoprepare mutu aza na kapasité kotenir liboso ya satana eloko nyonso ebandeki kosala ke mutu akosala liboso na nzambe te nzambe aprepare ndenge nini na kolongola kanda na ye wana mpe kolembisango nde asali bebe oyo alleluya totanga mpe koma na se mpo na nini nzambe valata kaka nzoto pourkui ayambi kaka te akoti abotamaka sa papa sa mama mwa mistère moke yango tokosisa nango na kanisa Jacques chapitre 20 verset 11 à 17 il y a ténèbres tozongi na texte na biso deuxième texte na biso principal Ésaïe chapitre 9 verset 1 à 9 mbotama ya Kristo komango retire ya ténèbres
ténèbres, présence ya lumière. Dispensation ya sika, ya bolingo na nzaka, katikati na bato. Wana lingi mokili, ndasali gesto yo. Jean chapitre 3 verset 16. Alléluia. Et, ozali, tokei, totangi na kombo na Yesu. Jean chapitre 20, verset 11 à 17. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Wana kufi, bakundiye, Maria telemi pepe na sepulcre azopre lela na nkunda, azolela po Yesu azati. Comme elle pleurait, Lela azolela, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. nalingi olandanga malamu, ona Noël oyo, eza Noël spécial. Epai na moma meli communion, epai na baoyo pe bafandi awa. Nakoloba barema misatu mine mitano oye ko impacter ba vie na bino ya ona bilandanga avec foi landanga na kondima na koyoka ngai malamu pendima makambo na koloba et ko impacter vie na yo et ko sala quelque chose pour mukolo yelanga na likolo ndenge tofandi boy na malobo na zoloba azo sepela siko azo linga na pesa ye occasion asala makamba minene na bobo ina bino donc yoka ngai malamu na tanga moke azolela À la place où apani epai nzoto ya Yesu ezalaki de Jésus. L'un moko la tête, kota makolo l'autre au pied. moko kota makolo donc wana so babenga ko mfulu bamama balelaka bibe babenga ngo afandi na mfulu wana afandi na mfulu afandi wana angelo moko kota makolo angelo moko kota mutu. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Amoni Yesu atelema. Oye baiba, onga na olela. Bana nazaka. Tata bosa inazaka. Mbalebele tolelaka. Mbalebele tout monde kalokola to suki. Ba réponse ezalaka tout autour à bateau. Au fait, solution na problème na yo eza tekende ezali ese salama. Eza likambuya ngonga. Likamba foi na yo. Est-ce que ne mo fanywana ozo croire penza na mbota moyo zambi akoki ko changer quelque chose na vie na ngai ganga makasi amen wana lole yo kayo lokola mosali na nzaka na kofula yo lumpemba na kombo na Yesu lelo eza likambo molili moko ekoplane likolo na bato te même eza spirituel même eza charnel mokili ezalaki na molili emoni poisa pole na kofongola te pole wana lirezoya ekiraka milili nyonso diable amema na bombo ya bato amen lelo eza polele otangi tokei yoka valer na bakristo nzambe abenga yo ndeko na ye pourquoi à travers Marie à travers la femme biso nyonso tobotami wana. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Quelle consolation. Elle pensant que c'était le lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Alléluia. Tala mosai nanza. Tala ngamala. Oza prêt? Oza prête? Yagoyo ganga po digérer makambo na koloba. Tala ngaimala. Tala. Na mabele eza na ba moment difficile. Amen. Na mabele ndenge na lobaki fotozunga sima po tosala nini tosote malamu badefete mosusu tozozwa na lobaki noko
banda le soko sala ka kote balo sala ko refisa ka échec ya vie refisa ka ngo position moko satana so pesa yo refisa ko to moni Kristo tala dimension ya maman ndenga zolela zoto ne kofi na mosulisa na inconscience et c'est la pouvoir pour agir mais pour dire wana et ça na c'est la promesse moto moko mabela ko iko ko iba mote kolandela Marie azo croire ba penser na ye étoile na yo moto moko ko iko iba mote kolandela ba penser na yo kolandela manigasa ba ina biso même poli même ba kundio silango ngazambe akotika te soto na yo pola akotika te moinya renier libela na bomo ina yo alléluia akoya pona nature spirituelle oya pesa biso po tozana se ya promesse balobi oya sala bilaka azali sembo ana makoki ya kokokisango bawe bapolaki banzoto na bango bamemango banzoto na bango etikalaki mikuwa bakundaki bango badeplasa banzoto na bango peut-être ezaki mabele na bango te tomonaki papa oyo ba Joseph aza koimplore bomema mikuwa na nga na mabele na nga Yesu aza na mabele te na mabele oyo Yesu mabele nyonso ezali ya ye moye bakunda nzambe eza te eske ozali awa bayini na yo bakokunda yo lisusu te bayini na yo baza impuissant liboso bomoi na yo soko ozondima se connecte na onction oyo ezolobele tongo na lelo mwasi azolela yo mpo lelaki alleluya nana yebi soki ende se fini epai bana na nzambe esilaka te pourquoi alebi na bango bino bosala nini botambola bitumboi eza ya bino te ezali yanga bino parti na bino ezali kaka nini ezali victoire yango na parti ya basantu toza na parti victoire toza na parti ya kokakalaka na satana te tokobondela mpe tokotika bafwa na biso telema mpo na libela yoka maloba na Yesu mokristo tika komimona pana pesa mokristo asala mopanzi nombo ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père. Nana matiti epa ya papa nanga landa mala mais va trouver mes frères kendo luka bandeko nanga ndebili nzamba bengo ndeko abengo frère à rapport à ni azo bengo frère pour bobotema na nzota mwasi azo bengo frère pour bozana nzambe moko azo bengo frère pour bozana confession moko alléluia adi kendo luka bandeko nanga kendo luka bandeko nanga et dis-leur que je monte vers mon père et votre père. Pourquoi? Pour te commis na papa, moko, il a salé qui fils céleste, a outé na lula, ayaka saki na papa na lula. Isoli ton nimi, to commis bana nanza, ne image ensemble, to tikali bandeko ya baboti na biso, to commis siko bana nanza, na volonté ensemble, ba Kristo alelo, bazana naissance ya bomotote. Mitobotami na molimo ba créature asika na pensée asika na dispensation asika ndi Kristo azobenga deja ye kende koyebisa bandeko ngai kena matipa ina papa toke motaki oyo azali papa na bino. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Ozali, yoka mosali nanzaka. Siko photo ndimelaye. Tondimelaye. C'est le Jean chapitre 1. Parmi les lumières wana eye na mokili. Komango ritira ténèbres. Banda Kristo so sala lelo boyi ritira ténèbres neto moni balabi kende mokili azabelo efandi samaki na se ya molili bamoni mpwasa tanga ezali 9 kuna bakolo bana seko na nipo mate mwana moko apesa mini biso mwana moko abotami mwana moko c'est Jésus tushike na wana pona nyina lata nzoto. Amen. Selon Lévitique okomiango les bandits à loi,
Lévitique 17. Makila. Si koso kalati nzuta bumotuti. Zambe na makila na rita nzaka na ba programme wa salaki esengeli na mutu moko abodama esengeli na makila moko etanga po bato bazwa bomoye. Alléluia. Hébreu chapitre 10 totanga ta wana yotanga Lévitique chapitre 17 souligné verset 11. Abotami na nzoto sans le corps il n'y a pas le sacrifice qui sang. Souligné mon penza makasi tiango bambuma na mupanzi bomba na mutema na yo soki zoto ezate et un sacrifice à makila et pourtant na ndenge za babongisaki bato akala ba petolo bakina banyama makila ya banyama et puis otozotanga et rendre impuissant insuffisant qualité à ça banyama souvenir de masumu ezalaki alors fais ça ce qu'on a ilu ezali pire Kozambe à la sacrifice. Allez, ce qu'on passe à la sacrifice. Alléluia. Dans la bossa inanda. Otalinga. Otalinga. Sacrifice. Ombre nango. Et ça la kiwa. Nanyo ba mema ki pona kwa kenu kope sambeka. Et ça qui nani. Bombete masoro bosalia wate. Omoni makamtiko ya ngoe. Et ça la ki nani. Alléluia. Mais kabalinga ba pesa ezalaki nani? Ezalaki nani? Yemoko ya. Sikole ba koma kikuna. Ntabana bosomona. Alléluia. C'est Christ, l'image de Jésus. Yemo tunezai 53. Yemo tazo kamada esika ya kufa ya bato. Yemo tayeko longolo na mungamutala. Telema beta mololo pona Yesu. Et enceinte. En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir chaque année amenait les assistants à la perfection. Et une fois purifié, n'aurait plus eu aucun. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs. Combien de versets combien, papa? 4. Verset 4 est souligné en haut. Il n'est pas à bateau. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit. Lui offrant. Mais tu m'as formé un. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Zambe akufaka te, Zambe asokaka te, Zambe ana makila te. Ndi awa lobi oboyi biloko nyonso wana na bonzambe kasosalilenga nani zoto Yesu anzambe oyo bamaki na nzoto moko abomoto mpona momavuli amipesa mbeka na nzoto wana accomplir Esaïe 53. Amen. Ozali awa tika nzambe apambola yo. Amen. Tika nzambe azala mokonzi ya libota na yo. Alléluia. Ozali telemana telema kitu na biso ici pesa kote mbote pesa pe kote na mbote ba muta koli moto na molili telema bandela pesa mbote pesa pe kote na ba muta na molili telema opesi mbote alors prophétiser pour na bomo ile ndo bandana lelo na mbota ma Yesu milili na yo ezali so na bokonzi likola bomo ina yo te. Nani andimela Yesu Masia lokola mokonzi pe mobiki isi azaliawa. Boyibi alobi Jésus la dit accomplissement ya Psaume 23. Les raisons bali loboyo alobi en tant que péché.
Yimta ebi bachoko nyonso mabele. Zerani na kolekisela biso. Lera ye pona ko remonter moral na biso. Aye ko pesa biso pouvoir de tenir liboso ya au président pourquoi alors bi adressa table liboso ya anniversaire na biso. Asopela ka biso mafuta. Be coupe na biso et déportaka. Ozali awa otika nzamba pakola yo. Na lapi yango na Mozambe seleka na manda o Nzambe akoferagaye wana uza mwana na Nzambe ozaliawa ondimila Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na lobi boye molili ya ignorance na bongo ina yo ezala lisusu na pouvoir te Zambo ya fungoli papa na yo miso ya molimo afungola yo pe miso ya molimo omona makambo na Nzambe ndenge sengeli ezalela na kena volé à libale et pas il a eu pour baloka ozalia molini kanga domina musala domina santé domina libal domaine ya eloko nyosa misolo domaine moko boye obota na liboto kindoke so se metteur kobanda motama ya Kristo oya sali na lumière du monde kolandela Esaïe 9 aiko éclairer molili Bible lobi molili ekokonzaka pona libela pole ekota na bongo ina yo makama molili indi saki ebima na purasa Zambe a éclairé fina yo apesu lolinga sika kozalela alléluia peut-être ozalia wa alléluia osomona kerte na vie osomona lokolo échoué ndeko waneza yo moko me mokili échouaki bato bafandaki na mabele balobaki qui nous fera voir le bonheur c'est le Bible bafanda mabele basanganaki Nézéchiel chapitre 37 Nézéchiel chapitre 36 bali biso sito kufi mikuwa na biso eka emonani nini biso toki kozela mais mope pasike yaki lelo mope pasike yi pona komema makamba malamu na bongo ina bato beta mololo ya solo wala tika Nzamba mona yo tika Nzamba éclairé yo lelo suka milili na yo nyonso ndimaka yoko ya yo nyonso sata na mema mesaka likabo ndima amen pesa moninga mboti célibataire pesa moninga mboti célibataire pesa moninga mboti nala célibataire moko awa pesa moninga mbote zela amen zela baye mitoke nani célibataire pesa moninga mbote kimia ze moto bandelaki telemaki ndeko sana ko tusana lara ko balela te mais o tchata kamulo o tchalo ko la yote célibataire telema ya garçon sipo dokei yamba osale na ya bi yamba na konyo kupima koka naloba yamba limonisa ebeli maboma te yokola bato mokili bazokanisa kezali Nzambe te wali Nzambe alindele emonisa basalibatele melisa lakisa te kozala na kobanga bato te molili ya siliba kobanda momako nazoloba lokola boyangeli ya eklesia bato nyonso bazovivre makambo ya molili ezopermetre bango te baemerge bazala na mbongo te babala te na momoto tika Nzambe aye koeklere milili na bato amona likambo ya célibataire moko ezali awa aeklere Nzambe aeklere yo nalobi Nzambe aeklere yo Nzambe aeklere yo alobona fwa na molili
kimia nofrande moko provisoire toyekola kopambola nzambe na bofrande oyo ezali ya cœur biloko ya botuya célibataire yoka ngai malamu na molimo nzambe na ngai adéclenché processus ya mabala epai na oyo nyonso molili afinikaki lokola somo alleluya adéclenché processus ya libala na vi na yo na vi ya bandeko na yo na vi ya bato nyonso basambelaka etelaka mololo ya solo wana naloba na mabota chaque année baliaka bako bazwaka mosala difficilement moi na toucha domaine moko ya vie mabota santé eloko songolo mpe bazorenie tanto balobelaka bino farafara boye non zambe na likolo alobaki c'est fini mokolo oyo alobaki ça suffit diable ça suffit nde bomoni satana akanisaki oyo botemi na gromperi wana amwana motu aye na risi ndenge ayeki epai na damu alakisi ye mokili mobimba amemeli évangile contradictoire ya solo mais oyo ezalaki applicable te na moma wana na bokazio wana alibi fukamela ngai nzambe bafukamela ngai alibi bongola mabango mapa ye moko yesu abongola bamapa biloko kolia alibi kumbamela ngai non alakisi ye mokili alibi eza ya ngai tala prétention ezalaki fausseté pourquoi alongaki te pourquoi oyo abimelaki ye azalaki nzambe azalaki mutu te yoka maloba na nzambe yo osambela yo ondimela yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi na libota na yo soki eza na molili kobanda lelo l'année 2022 na sukoyo l'année 2023 eza année ya repentance na année ya vengeance kikazamba telema na libota na yo aekele milili nyonso oyo boyina bimisa na bakwe nyonso oyo boyina kanda biloko alleluya ekosimba lisusu te ekosimba lisusu tala mozali na nzambe tala ngai malamu ozwa mosala telema milili wana ekonzaka mosala na te balobeba soit salaire manœuvre obala telema molili ezokonza libota soit libala yango manœuvre soit ezanga ntina ovivre na se na mabele telema molili ezokonza libota soit mokozala na lelo sante malamu lobi sante mabe osilisa classe telema libota ezokonzama na molili mosala luka yango okomona yango te c'est fini loba c'est fini loba kolongonanga na kondima loba c'est fini nzambe oyo koeklere mokili oeklere milili ya libota na nga oeklere milili na ngai moko tika nzambe aeklere yo nalingi otikala na souvenir na lilongo oyo soki oza na foi olamu wana esalama na bomoi na yo olamu wana esalama na libota na yo molili nyonso satana asopaki Oh
Pole kopi. Epai molile kozaki. Epai molile renyaki. Omoni kaka na bomo inayo. Oye zali ngala pole. Ngala nzambo yo ndimela. Akota pona kobiki so na kondima na yo. Akota pona kokangola yo. Ye moko kaka. Azala berger na yo. Atambuza bomo inayo. Adomine milili ya tata mwasi. Milili ya noko. Milili ya tata kulut. Milili nyose kozaka bomo ina bino. Apesa bino bomo ya sika. Kata misiki. Zala na paix. C'est la foi. Vous êtes dans Zamboko. Nous ne prononçons que paroles négatives. Nous ne lions. Nous ne pas songolo. Nanile yango. Loko la représentant ya pole na mabele. Loko la papa no a molimo. Lilo banyo sa molili balobela kiyo. Na rendre yango nul sans effet. Ezala lisusu na nguya te ko banda moma oy. Ododo. Bibisa offrande. Baba.